Totika mabe eza malamu te. Tozaka toujours bon moko. Tozomona bato bazokufa mutu moko asoka kufi. Epai ezala tosalaka nini tolekaka. Toka douleur na motema. Kopia vraiment trop cher. Ezalaka passe na motema. Fali pupa abeti concert. Concert abetaki ezala bato oyo bakendaki kuna bakendaki na esengo. Bakendaki vraiment po babina. Bakendaki po basepela ndenge ezalaka kaka mutu nyonso. Bakufi wana oyo bato tomoni bakufi ba jeune fille wana na garçon wana na basusu bakungi toyebi pe soki baza kote nini toloba kaka toloba nini eza na mingi bazoloba ke mpona nini bakendaki kuna bapekisaki bango bayebaki te totika mabe eza malamu te tozaka toujours omoko tozomona bato bazokufa motu moko asoka kufi epai kozala tosalaka nini tolelaka toyoka douleur na motema kopia vraiment trop cher. Coucou, ba mbote na biso ba fidèle ya la Reine Nzinga TV. Eza bongo wabino la Reine Nzinga. Mwasi makasi mulie Vencedora. Mwasi alonga bitumba. Bon, ba fidèle la Reine Nzinga TV. Yal boso vraiment ba merci. Ndenge vraiment bozo partager ba émission nanga. Nandenge bozo like. Nandenge bozo ya tango nyo sebele. Bozo s'abonner. Ezo salanga vraiment bien. Nayango na kosenga vraiment ba oyo ba koti lelo na TV nanga soki vraiment na no s'abonner te o lekika komoni ke na mon émission mo ke mulie Vencedora zo sala la Reine Nzinga soki na no s'abonner te s'abonner après bobo sanaka cloche de notification te cloche de notification bobo sana ngo te pozana bato belé bazo bosana siko soko bosani soki mulie Vencedora leki okoyeba te. Okoyeba te ke mulie Vencedora aleki. Na yango soki s'abonner au fini cloche de notification wana anta oza esika nyonso. Anta otiki téléphone na chambre, to na salon, to na cuisine, soki mulie Vencedora koti, bokoyo ka ngonga moke kolela ngren. Ya so boyoka bongo seke mulie Vencedora ye, pote mulie Vencedora ayaka pamba te soki aye seke likambu ezali. Bon, eloko mulie Vencedora lelo aye liboso na bino na ye kaka pona to solola na bandi to komi déjà fin na fetozo ke vraiment na fin de l'année lelo tozali le 31 donc lobby le 1er novembre donc to koti na novembre ekotika la kaka 1 mois pona année esila na yango vraiment bandeko nanga tango eza mabe to mi bongisa vraiment tozo mona soki tokomi na ebandeli ya ane batu ezalaka pasi ba makambo yaka ebele makambo ebele après soki tokomi suna fin de l'année makambo pe ezalaka ebele batu babelaka mingi batu bakufaka mingi makambo mabe ezalaka mingi yango na bandeko nanga tango eza mabe ezosenga to bongama ko bongama ngo eza ndenge nini to saila nzambe na bosolo to sala vraiment nzambe na bosolo po ezala mingi bakolanda nga bakela Reine Nzinga pona zolo baboye eske biso to sala nzambe te oui to sala nzambe to continuer même ko sala nzambe na bosolo to sala nzambe te kaka pona bata mokili ba mona biso to sala pena bosolo po ta eza mabe po batu oyo bazokufa donc année donc tozomona batu bazokufa ebele surtout vraiment année 2022 batu bazokufa ebele. Chaque fin de l'année, chaque bandila ya année, batu bakufa kana bango oui to boyete. Mais oya 2022 oyo to yebite banda kaka corona eya e banda kolia batu ti ezo continuer kaka toujours corona est stoppé na mois moke malgré ezali corona vraiment ezali nan vraiment esilité po ezala batu mingi pe bazo négliger ko maladie wana ezali tozaka na petit diketango nguti libanda okomi osokoli maboko ozwi ba nini ba infection wana otie esili eza malamu mingi po mingi bakomo négliger ke corona ezate te corona ezali bien boyebi ke ba mindele bazaka mundele soka azwi kaka thème moko azwaka thème moko mikolo ndenge guerre wana eza ya Russie yango tozoyoka ngo mingi mais corona ezali bazolobela ngo corona ezali yango na bandeko nanga to milengelaka po tango vraiment eza mabe tozalaka malamu biso na biso totika mabe eza malamu te tozaka toujours bomoko
tozomona bato bazokufa mutu moko asoka kufi pa ya kozala tosalaka nini tolelaka toyokaka douleur na motema koperdre vraiment trop cher ezalaka pasi na motema bakamarade famille esalaka pasi po mokili oyo biso nyonso toyebani biso nyonso te mais baentourage na biso bafamille biso tu toyebani siko koperdre mutu moko ezalaka ntango nyonso pasi na motema yango wana bandeko na ngai eloko oyo nga la reine Nzinga nakoki koloba kaka mpona année oyo ya 2022 oyo ya mois de octobre le 31 octobre donc bandeko na nga tomilengela tozala malamu totika mabe makambo nyonso mabe wana totika yango mais oyo la reine Nzinga azoteya nga nakoteya bino malamu keke botika malamu bo continuer mabe non nga nakoteya bino kaka totika mabe Président na batu mingi basalaka makambo mabe makasi basalaka cc eza kitoko te toyebana kolinga na biso toyebana kosunga na biso omoni muninga na yo aza na pasi sunga ye omoni muninga na yo azangili eloko lesa ye salisa ye eza malamu tozala te ke muninga na yo aleeli yo pasi ndeko na nga na zangeli defisanga odefisi ndeko na yo sima mukongo obandi koseka ndeko na yo eza pena kitoko te yango na bandeko na nga vraiment tozala mitema moko tango odefisi ndeko na yo anta mbongo tango pesi ndeko na yo ante loko ya kolia tolobaka te na sima mokongo na biso ke mutakei okomi kotonga ye eza malamu te tomibongama tomilengela po bao bakufi toleki bango na eloko te bao basili kokufa toleki bango na eloko te yango bandeko na nga tobongama po tango oyo ekomi mabe bandeko na nga ekomi mabe ane oyo ezokende mabe ane oyo ezokende mabe biso toza bato ya Facebook tomonaka mikolo nyonso oyo nzamba sala batiaka bafoto ya bato bazoposte bafoto ya bato bakufi eske tokoloba ke bato bakufi nzambe alingi bango te non bato bakufi bazalaka lokola ngai na yo bango mpe basalelaki mokili oyo bango mpe bazalaki bato moko mpe batambu ba réseaux sociaux basimbaki mpe baportable bakangamaki mpe bafoto bakendaki mpe bafeti basalaki mpe baanniversaire bazalaki na esengo ya vi na bango bandimaki te ke un jour bakokufa bayebi kaka ke bakokufa me bayebaki te jour nini bakokufa yango na ndeko na nga ndenge ngai na yo toyebi mokolo na biso te tango yango tomilengela mutu na mutu azwa part na ye a changé to changeaka mpona bato te ke bato oyo bamonanga ke la reine Nzinga naza mutu mwasi malamu la reine Nzinga aza mutu malamu non sima mukongo la reine Nzinga aza na ye na bagene na ye mosusu asalaka makambo ne mosusu tozalaka bongo te tomilakisaka oyo biso tozali omoni ntango na mokili oyo tozolakisaka biso toza bato malamu tozobosana ke oyo asala mokili oyo papa Nzambe ye ayebi moko na moko ye ayebi comportement ya moko na moko eloko oyo nde yango biso tobosanaka yango te malamu kutu lakisa na yo mabe lakisa ndenge ozali pa ya biso bata mokili po Nzambe ayebi na ye biso po ye nde mutu asala biso ayebi comportement mwana moko na moko ayebi mwana moko na moko ndenge nini nazali yango eza na tina moko te tomibomba maka na biso tomilakisaka toza malamu sima kamera tokati kamera tobimi mutu malamu tokaka na miso ya bato bazoyeboke mwa mwasi wana garson azalaka mutu malamu sima na ngo nde ozalaka mutu mabe eza kitoko te toyeba yango mpe eloko moko tozobosana mabe oyo biso oyo tosalaka mabe omoni soko ozosala mabe ozomona kaka ke wi naza jeune fille naza jeune mama naza kitoko naza boye ozosala no mabe mais ozoyeba te mabe oyo ozosala ezobombama un jour mabe wana ekobima un jour eloko ya mabe nde oyo ezalaka vraiment onga la reine Nzinga na bapenake kosambela Nzambe pema eloko elongwa mabe oyo biso tosalaka omona pe ntango mosusu yo okufi etikali kolanda bana na yo bakoko na yo eloko nga namona yango mabe yango papa Nzambe mutu oyo azosala mabe na ye afuta yango mpe eza na mingi bafuta mabe na bango ava bakufa amoni vimaka eloko asalaka ezalaki malamu te afuta donc aye kokomprendre vie azongi na vie eza malamu ndeko na nga sikoyo yo nde mutu yo obombaka mabe yo obombaka mabe soki liwa eyeli yo na par hasard omoni teke eza pase
toyebaka pa tokendaka te ntango tokufaka me toyebaka pa tokendaka te kobotama toyebaka docteur akoyebi soki kobotama jour boy atali na libumu ayebisi mama bebe na yo akobotama jour boy me ntango tokufaka toyebaka date ya kokufa te toyebaka te même oza na pasi vraiment malade ozomona vraiment ke nayi nakata motema me okoyeba RT na jour te omemaka mao ndenge ezali même osenti pleke ndenge eza boliwe ezoyelanga nazokende okoyeba RT ata na bato basimba bakisi yo simbi kisi ozwi kisi mpona nini obomi kaka baninga mpo koma na mbongo ebele jour eza sikoyo basengi yo mutu okoki kopesa mutu wana te bakoma olandela yo wana mpe okoyeba te okoyeba ke ozokufa me koyeba te ke na minute heure nini azokata motema okoyeba te yango na bandeko na nga mole Vencedora naye kaka mpona pase bino message oyo eza lelo le 31 octobre bandeko na nga tomilengela mpo ntango vraiment eza mabe tango eza mabe tozokende deja tozokola après toteyaka bana na biso bayeba ndenge ya kotambola toboyi te na mokili oyo eza na bana ebele bayokaka te oui mwana soki ayokaka te yo teya soki ayoki te ye moko soki akutana likambo na koloba nini ke mama na nga teyaki nga papa na nga teyaki nga wana sikoyo eza malamu soki tozoteya bana na biso te bakoma okutana na makambo ekozala ndenge nini papa na nga teyaki nga te mama na nga teyaki nga te nayebaki eloko na bandaki kosala te eza malamu te bandeko na nga yango na vraiment la reine nzinga message oyo akopase mpona bino ezali mpena bandeko na nga tomilengela na kobeta kaka sete na likambo tomilengela vraiment po bato bazokufa ebele la reine nzinga azoyoka pasi mikolo nyonso nzambe asala na Facebook tozoswete kaka bamecondoléance bafete ekomi moke me bato bazokufa baleki vraiment ebele ezopesa pasi bato bazokola lisusu te na ezalaki ke bato mutu soka kufi fa kufa na age moko boye ya mokolo ta mosusu ba 70 ba biloko ya bongo mais lelo ekomi pena omona mwana moke akufi jeune mama kufi jeune papa kufi liwa ezopona lisusu te yango toyebaka ntango oyo ekomi mabe vraiment tomilengela ba mama ba papa tomilengela po mokili oyo vraiment toyebi biso ndenge tokosala te tomonaki biso moko Fally Ipupa abeti concert abetaki eza na bato oyo bakendaki kuna bakendaki na esengo bakendaki vraiment po babina bakendaki po basepela ndenge ezalaka kaka motu nyonso bao bakufi wana oyo bato tomoni bakufi ba jeune fille wana na garçon wana na bamisusu oyo babungi toyebi te soki baza kote nini toloba kaka toloba nini eza na mingi bazoloba ke mpona nini bakendaki kuna bapekisaki bango bayokaki te non omoni esika bongo eza esika moko oyo ezaka posa ya mutu asepeli ke te naki concert nakendo bina na ngai bato bakendaka na bango tobenga te ke ndenge eza wana Fally Ipupa alie bato wana toyebi te wana nga molie Vencedora na okota na makambo wana te po nayebi te eloko nini oyo elekaki kuna po nga naza nzambe te mais eloko molie Vencedora koki koloba bato bakufaki siko tala kaka bato balongwai na ndako na bango malamu bazalaki malamu bakekaka concert na oyo wana tomonaki fille wana bapekisi ye pa bapara na ye kokende te me ye ayoki te akezwa cousine na ye bake fete batiki kutu te batelefone bake fete kokoma kuna mpe na feti mwana bato aye kokufa sikoyo mingi bakoloba nini Fally Ipupa alie bango eloka oyo nga na kopesa conseil moko epai ya bafidèle vraiment oyo balandaka la reine nzinga conseil oyo nazopesa bino bandeko na nga soki vraiment oyebi ki ozalaka na problème ya santé esika bongo eza malamu te esika ya bato ebele bantoufema wana ezaka vraiment kitoko te soki oyebi ke mwana na yo mobali na yo mwasi na yo
ya na yo leki na yo tata mwasi na yo noko na yo donc soko ibika be ba camarade soko ibike mutu moko azana ke azana problème ya pema boluka bo te bo ibise bima ke te ko kende sika wana te po sika bongo bato ebele wana okopema te okoma donc esaki toko te ko kende sika bongo te na biso be bato mwindo ozala ka omona eta santé na yo oyibi pena ko sa mutu apema falo me mata muso mwa bakisi na yo mwa babiloko ekopompe wana omona okomema no yango te taka pe bamboko na biso kuna ba traitement pesa na no pasi o kende kaka bongo nini po kende concert ko koma kuna okekuta na pena likama o badanyo fali alienga non makamu susu pesa biso moko baliwa musu tozomona eza biso moko misusu pe toboyi te bandoki tango na bango ekoki ya kosalaka bato mabe oui yango wana yango la reine nzinga zoloba to milengela soki tozo milengela to mipesa na mabondeli to mipesa na prière po eloko eleki prière na mokili eza te tango oza na mabondeli mutu akoki koyela yo ndenge nini mutu akoki kosala bakisi na ye ndenge nini mutu akoki kolukila yo mabe moko nini ekosimba te okozala toujours protégé na kolo mokili oyo asala biso yango wana tomilengela bandeko na ngai toyeba na kobondela yango wana ntango nyonso ngai la reine nzinga nayebisaka bino tolandaka mingi bostra soko moni ke bostra yete ndenge bozomona ke bostra yebo epona kutena baka o mingi kote ya mutu azopesa nga réponse bostra te bostra azaka ye moko te ba pasteur baza ebele pasteur oyo moni vraiment ke te pasteur oyo te ya kitoko na sepela pena na mabondeli na ye tanga azote ya makambo vraiment oyo te ya kawana na saila yango nazomona pe ba miloko o nzamba azosala kati nanga eza mabete ndeko na ngai ba pasteur baza ebele to yo moko omoni nde baloba ke yo moko kaka pe koza na bolembu eza malamu batia ba pasteur pamba te eza lokola ba professeur soto obai ke ba pasteur bango te na osambela ka ngai moko esika ka nazali na oluka kutata pasteur moko te ngai moko nazobonde sa kutokoyoka maloba ya Nzambe eza malamu eza pe mabe eza malamu na ndenge nini ke oboyi no ba problème oboyi mais batili biso ba internet na bandako ba internet ezali ozoyoka no parole na yo na internet après obondeli na ndenge na yo moko eza malamu eza lokola ba professeur soki ezali ke biso moko totangisa bana ndako tokoba pe ke bana bakeye ba classe te biso moko tonotangisa bango eske toza na mayele wana kotangisa bana toza na mayele wana ba professeur baza nango oyo biso totangisa bana biso eza bongo te eza pe lokola parole de Dieu soki okeno église te eza nango na problème te mais sambelaka ata na internet pasteur azoteya ovandi vraiment ozoyoka mabondeli eza malamu ntango kobondela vraiment Nzambe oyo asala mokili se po mingi bakanza biso ntango mosusu ndenge tozobondela na bostra tozobondela bostra tozolanda bostra makambo nyonso kaka bostra non biso tozolanda kaka parole de Dieu mais ntango tobondelaka mutu na mutu azwaka part na ye bostra ye pa azwaka part na famille na ye bawana pe mutu na mutu akotaka na mabondeli na mudindo ya mabondeli mutu na mutu asengaka likambo oyo nini ezotongisa ye po bostra ayebi oyo biso tozokanisa te évangéliste Charles Bameko ayebi oyo biso tozokanisa te mais biso moko sikoyo tobondelaka oyo eza kati na biso moko ngai na oyo ngai nalobaka na bino mpo namoni mpe mingi na pa bostra namoni mingi na ndini naosambela nanga na ndako na internet mais eza likambo so mona ina sala ntango nayoka parole de Dieu omona mpe namoni ke bosa alobi na nga to ndenge nini likambo na banaye kokanza na zwi nango solution na ndenge kaka bosa teyaka yango na bandeko na nga nazotinda bino kaka pa papa Charles te pasteur baza ebele boluka ba pasteur vraiment malamu bo bana so pe sengo kenda pe église eza malamu e ko kenda église eza malamu eza mabete eza vraiment malamu ngana ko ebisa te ke bo vana bandako ko kenda église eza bien so ko boni na internet esimbaka te ke na yo ko sambela eza na mabete kende kaka esika moko oyo se sentir à l'aise yango na bandeko na nga la reine nzinga nazobeta sete na eloko bandeko na nga tango ekomi mabe toluka elongi na Nzambe na bosolo po mokili oyo mabe ekomi ebele mabe ekomi ebele fin de l'année makambo ezalaka kaka ebandeli ya année mutu mosusu continue pena na décembre bien osepeli tango kaka janvier février omonaka moto aza lisusu te nyonso oyo soki obongamaki vraiment soki obanda kosala vraiment oyo pena Nzambe alingi
au moins te kozana esika ya malamu pa tokendaka toyebaka te yango na bandeko nanga vraiment ntango eza mabe toyeba penza ke ndenge toza boye tobongola mitema na biso totika mabe eza nango na ntina moko te soko omelaka masanga omoni ke masanga oyo ezobebisa sante na ngai eza lisusu bien te soki nameli kaka masanga nazosentir tension soki nameli masanga nazosentir nzoto vraimen naokoka soki kotelema te nazosentir vertige soki nameli alcool nazosentir boye soko omoni eloko wana eza mabe ndeko nanga tika seke ezosimba te seke ezosimba te mais soki omoni ke eloko wana ozosala ezokende vraiment malamu ndeko nanga landa nzela wana ozosala eloko mosusu nga nakoki kobakisa bandeko nanga nalingi nateya bino so eloko moko omoni maloba oyo ebimaka na monoko na biso oyo ezala soki olingi osala likambo moko boye ne bandeli wana soko ozwi décision ke nasala yango sala eloko olingi osala mais soki omoni ke eloko moko ezoyi loduti nasala te bondela nzambe balukaka ye nzambe soko oluki ye akosala posa ya motema na yo nzambe soko oluki akosala posa motema na yo makambo ebele tosalaka na volonté na biso te poste oyo tozosala na volonté na biso tozozala na doute ozosala likambo olobi na kosala boye lobi ke nakosala te lobi na kosala boye lobi na kosala te omoni molimo na doute wana eza malamu te po ozoyeba lisusu nzela olanda te meme na barelation na biso tozosala soki omoni ke okutani na mwana mwasi okutani na mwana mobali oza na duti wana eza deja mabe luka sikoyo elongi ya nzambe bondela fukama tuna nzambe eloko oyo ezosala eske eza malamu to eza mabe soki omoni vraiment eloko wana oyo ezosala eza malamu sala yango soki omoni ke eza mabe po nzela ya mabe na nzela ya malamu toyebaka na mwasi to mobali oyo akendaka na ndenge ya santima te ayebaka nini nzela ni oyo azolanda eske nzela oyo eza malamu to eza mabe me na bato bakendaka na basantima bayebaka te okosala likambo boye mona mabe eyeli yo okotuna nani ekomi mwasi mabe mobali wana moto mabe garso wana asakani na ngai mwa mobali na ye kosakana na ngai non mutu aya kosakana na mutu azalaka te yo mwasi kaka soki balingi yo soki olobi non mutu pe akomema yo teke na hotel mais soki okutami deja na hotel c'est que yo moko olingaki yango tosalaka makambo na basantima te baage oyo tokomi nango be bana biso nde bazokola toteyaka bango poso tozoteya bana biso te bakosala baerreur oyo baboti bazosala erreur wana ekozala mpona baerreur wana eyaka te toteyaka bana biso bandeko na biso tozoteya bango tokomona ke bamabe oyo nyonso ekozala te mpo mokili vraiment eza lisusu malamu te mokili ebebi mokili oyo eza malamu te mpona ntango oyo kanga nazoyebisa bino bato bazofete bahalloween feti wana bato bazofete yango feti wana tomonaki mpe bato soki na kote bachine soki mpe korea tala bato bakufaki na bafeti wana Halloween bato ebele basili kokufa kuna toyini toloba nini seke ta eza mabe sata pa telemi mpona kobamakila bato balukaka esika oyo bato baza ebele yango na bandeko nanga tokeba décembre ezoya tokeba bafeti oyo batela biso wana oyo badécembre wana Vainat Mark tokeba yango po esika ya bato ebele yango mpe esika oyo sata pe alingaka esika oyo eza na bato ebele sata pe atelema esika wana yango na tokebaka baesika wana yo omonaka tika na mema bana na feti wana ya Vainat toyebi te ndeko nini ezalaka wana yango na eloko kaka ya malamu bandeko na nga mpo mokili oyo toyebi te so tomibatela so ndenge nini meme na banzela bato bazoboma bato na balibulu ya metro bazotindika bato na donc ozokata kaka fe wana na verre car l'équipe na kasi donc comme te toyebi so pa tokokima te na ba arrêt ya bis mona ba calculer lisasi donc tozoyeba lisusu te est-ce que tokosi protéger ndenge nini tozoyeba lisusu te tokomibatela ndenge nini tozoyeba te solution ka oyo biso toyoki kosala eza kaka toyeba kaka na kobanga nzambe ava obima osengi nzambe na yo na bosolo
senga nzambe na nazo bima olamuki osambeli nzambe olingo bima osambeli nzambe ozongi olobi merci nzambe po kaka yende mutabatela kabiso eza o babatela biso na mokilio eza kaka ye puis toza pe na bapara me bapara na biso tango bimba oyeba te ko bimaki lobaki so bozaka ndako moko abiki mibatela ezalaka bongo mais pa tokenda na banzela muta protéger biso kaka ezalaka nzambe papa oyo asala mokili oyo yango na bandeko na nga message oyo nga nazo passer pona koyebisa bino bandeko na ngai tomibatela tozalaka malamu meme na ba relation na biso tozalaka malamu meme na basi na biso mibali na biso na bandako tozalaka malamu toyeba na kotosa mibali na biso eloko moko soso na nga na yebisa bino eza mabe ba mama bino bato bozana na libala na bino bato bo divorcer donc eloko mabe po lobilo boko bala boko zo mibali eloko moko na nga na yebisa bino ba mama na nga eloko oyo eza mabe okoki kozwana na mobali mais eloko moko ezaka mabe kobimisa koyebisa kofinga mobali na yo gros mot ya mama na yo gros mot ya mama na yo biombo yebelonga na nina bato ya mikolo ya mama na yo ezalaka mabe bandeko na ngai eloko wana tango lobi deja na mobali yeba mobali kolinga ka lisusu te anta bovandaka ne ndako moko anta bozana ki fiançailles anta bozana ki chéri mo wana ezalaka faute ezalaka faute joana bangi na garçon monga abike eza faute ndene eza erreur alobi nanga te la reine Nzinga eza ke erreur te po erreur to ko bongisa ngo mais ezalaka faute boke baba mama ka ona zongo déjà mingi ba mama obo fingara ba mibali ba gros mot même boza ba camarade boza bina na relation moko te ba camarade kaka boswani boke ba ko finga mwana mobali ya mama na yo wana ba ko yina bino pona libela mibali ebele ba boyi basi na bango likolo ya gros mot wana ya mama na yo mibali ebele pe ba relation esimbite likolo ko finga mobali ya mama na yo ya wana mituna gros mot wana ko finga ko bimisa liloba wana est-ce que boyoka ka monoko poate vraiment oyebisa mobali koyebisa vraiment te camarade donc oyitangamika kofinga mutu anta kutu moninga no mwasi boyoka pena monoko poate ya wana ba mama nanga wana eza erreur grave na koya to kolobela ngo to kosolo elango vraiment bien na kotalisa bino pe na koyela bino li solo oye salami oye bomi libala na gros mot oyo bokoyoka ngo bomi mabala pona zana bakango ebele bomi mabala yango na bandeko nanga vraiment conseil o nga mule 27 donc na so pesa bino boyoka kaka te bolekisi boyoka yango epe bosaila yango ekozala malamu taye komi mabe to milenge la kaka la reine Nzinga mule 27 dora ya bimis na ye kaka eza o nzamba tsekati nanga pona bimisa na ane oyo tozali yango message oyo ngai mule 27 dora na passé pona koyebisa bino na yango nazopesa vraiment mbote na komi na suka na komi vraiment na suka oyo pa Monique na lobi mabe alimbisanga oyo pa Monique na lobi malamu merci nzambe azwa lokumu na yango vraiment nga na komi na nga na suka nazopesa mbote vraiment epai ya Blaise Malanda omoni yonde moto ozotala tango ozotala vema ozotala ozofixe miso ozobake molier 27 à côté wana bongisa côté la bongisa Blaise Malanda merci vraiment ndenge vraiment ozo contrôler la reine Nzinga la reine Nzinga côté la mona ki osala biete la reine Nzinga eloko wana bongisa donc merci vraiment nzamba zana yo Blaise Malanda nzamba zana yo. Après, nous avons fait papa Ralph de France, Bambote, papa Ralph, Bambote, na yo vraiment, merci vraiment. Na bossa ni pété, tu bossa telime belé, mais chaque émission, na bano lancer bino kaka ndambo na yango vraiment to sukisi boye na sukisi vraiment na papa nanga papa Gracia Lubanzadio na mama nanga mama Maria Kitoko en tout cas bino nde batobota la reine Nzinga merci